On a ça là, on te va comment on a besoin de mibani na ba, on va mibani na ba. Mais grâce à moi fidèle. Fidèle. On a c'est pas là comment on a ça là, on te va comment on a besoin de mibani na ba, on va mibani na ba. Mais grâce à moi fidèle. Non mais c'est pas. Ah fidèle mais on l'a na ba basi. Grâce à moi mais c'est pas Ndoana Kishasa manique. Mais c'est pas Ndoana Kishasa qui ne ba qui ne pote sur Kishasa. Bana Kishasa. Bana Kishasa mais baza pla bala la wa. Bana la place moi. Ya bana na ba osimisa baninga ba kisi de yo komisi baninga mikala nao na bino be ko mikala bo yo ka sonite e malika mukala oyo mususu atobola lole mukala Kamel Kodia mukala madi mukolo koma mukala moi ça ma règle ça mukala bake ko bina na mariage tala bango mais c'est pas nzuswanga yo bo komi liboma mukala boye fesi babeng ba kedera anniversaire babenga ni bango oh babenga na ibango mais ba c'est réconciliation Kirin Dika Kirin Dika ba ko silisa babenga ni basisanga ba ko silisa nga commence na debodo opelaka ba kamana na sala ngo ba kamana baza mibani na ba ba fana mibani na ba mais grâce à moi fidèle non mais c'est pas ah fidèle ma ola na ba basi. Grâce à moi mais c'est pas Ndoana Kishasa manique. Mais c'est pas Ndoana Kishasa qui ne ba qui ne pote sur Kishasa. Bana Kishasa mais baza pla bala la wa. Bana la place moi. Ya bana na ba osimisa baninga ba kisi de yo komisi baninga mikala nao na bino be ko mikala bo yo ka sonite e malika mukala oyo mususu atobola lole mukala Kamel Kodia mukala madi mukolo koma mukala moi ça ma règle ça mukala bake ko bina na mariage tala bango mais c'est pas nzuswanga yo bo komi liboma mukala boye fesi babeng ba kedera anniversaire babenga ni bango oh babenga na ibango mais ba c'est réconciliation Kirin Dika Kirin Dika ba ko silisa babenga ni basisanga ba ko silisa nga commence na debodo Tokotana bisotolata voyant simba mbogartala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi tokotana lobi sonyo sona bilare boutique tokotana bisotolata voyant simba mbogartala ayezali na ndenge na yo mwani ana sala ngo te kamana baza mibani na ba fana mibani na ba mais grâce à moi fidèle fidèle. Nga sepelaka ba kamana na sala ngo te ba kamana baza mibani na ba fana mibani na ba mais grâce à moi fidèle non mais c'est pas ah fidèle ma ola na ba basi. Grâce à moi mais c'est pas Ndoana Kishasa manique. Mais c'est pas Ndoana Kishasa qui ne ba qui ne pote sur Kishasa. Bana Kishasa mais baza pla bala la wa. Bana la place moi. Ya bana na ba osimisa baninga ba kisi de yo komisi baninga mikala nao na bino be ko mikala bo yo ka sonite e malika mukala oyo mususu atobola lole mukala Kamel Kodia mukala madi mukolo koma mukala moi ça ma règle ça mukala bake ko bina na mariage tala bango mais c'est pas nzuswanga yo bo komi liboma mukala boye fesi babeng ba kedera anniversaire babenga ni bango oh babenga na ibango mais ba c'est réconciliation Kirin Dika Kirin Dika ba ko silisa babenga ni basisanga ba ko silisa nga commence na debodo sepelaka ba kamana na sala ngo te ba kamana baza mibani na ba fana mibani na ba mais grâce à moi fidèle non mais c'est pas ah fidèle ma ola na ba basi. Grâce à moi mais c'est pas Ndoana Kishasa manique. Mais c'est pas Ndoana Kishasa qui ne ba qui ne pote sur Kishasa. Bana Kishasa mais baza pla bala la wa. Bana la place moi. Ya bana na ba osimisa baninga ba kisi de yo komisi baninga mikala nao na bino be ko mikala bo yo ka sonite e malika mukala oyo mususu atobola lole mukala Kamel Kodia mukala madi mukolo koma mukala moi ça ma règle ça mukala bake ko bina na mariage tala bango mais c'est pas nzuswanga yo bo komi liboma mukala boye fesi babeng ba kedera anniversaire babenga ni bango
Oh. Babengana ibango. Mais bah c'est réconciliation Kirin Dika va ba aussi lisa. Babengani ba sisanga. Ba aussi lisa. Na commence na debodo. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Na sala ngoto kamana bazami bani na baba fana mibani na baba. Mais grâce à moi fidèle. Fidèle. Na sepelaka ba kamana na sala ngoto kamana bazami bani na baba fana mibani na baba. Mais grâce à moi fidèle. Non mais c'est pas. Ah fidèle maola na baba basi. Grâce à moi mais c'est pas ndoana Kishasa manike. Mais c'est pas ndoana Kishasa kene baba kene ipota yesu Kishasa. Bana Kishasa. Bana Kishasa mais bazapla balala wa. Bana la place mo. Ya bana na ba osimisa baninga bakisi eh. De yo komisi baninga mikala nao. Na bino be ko mikala boyo ka sonite eh malika mukala. Oyo mususu atobola lolem mukala. Carmel Kodia. Mukala. Madi mukolo koma mukala moi ça de ma règle ça. Mukala. Bake ko bina na mariage tala bango mais c'est pas nzuswanga. Mais c'est pas nzuswanga. Yo bokomi liboma. Mura. Mukala. Boye fesi ba benga ba kedera anniversaire ba benga ni bango. Oh. Ba benga na ibango. Mais bah c'est réconciliation Kirin Dika. Kirin Dika va ba aussi lisa. Ba benga ni ba sisanga. Ba aussi lisa. Na commence na debodo. Kamana na sala ngoto kamana bazami bani na baba fana mibani na baba. Mais grâce à moi fidèle. Non mais c'est pas. Ah fidèle maola na baba basi. Grâce à moi mais c'est pas ndoana Kishasa manike. Mais c'est pas ndoana Kishasa kene baba kene ipota yesu Kishasa. Bana Kishasa. Bana Kishasa mais bazapla balala wa. Bana la place mo. Ya bana na ba osimisa baninga bakisi eh. De yo komisi baninga mikala nao. Na bino be ko mikala boyo ka sonite eh malika mukala. Oyo mususu atobola lolem mukala. Carmel Kodia. Mukala. Madi mukolo koma mukala moi ça de ma règle ça. Mukala. Bake ko bina na mariage tala bango mais c'est pas nzuswanga. Mais c'est pas nzuswanga. Yo bokomi liboma. Mura. Mukala. Boye fesi ba benga ba kedera anniversaire ba benga ni bango.
Oh. Babenga na ibango. Mais bah c'est réconciliation qui rindika. Qui rindika va iba aussi lisa. Babenga ba sisanga. Ba aussi lisa. Nga commence à na débordo. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment. Veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, Botali, vidéo Nabiso, il y a publicité, voiture Nabiso est en Congo, Mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture Oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'or à Lobi et Zapo Nabiso ba diaspora. Maman Bijou d'or n'a besoin à ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'or. Maman Bijou d'or a besoin à micro, Maman Bijou d'or a besoin à ordinateur. Vous sepela na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.